Voilà. Ngana nazoka mibale belé te pona bonsanda kunanga. Musana nga mutu sala kina bonsanda kunanga. OK. Anazi comme mona nga alati parce que ngati no nazo continuer toujours pemena papa. Pona nini? Ona posa longa pemena ya mode pona nini? Oh, mbana neza suli ezanga te. Regrette. En tout cas, Blandi mafuta vraiment bilobela na yena kozanga succès na yake de ko renouveler ba bilo na ba mesa nango. Dokuta na baba na baterese sika bakuta na ndako na ati na tandambe tunanga bien pona mwana nga pona nga mope na za mosa soin. Na yelo kwa sala makambo nyonso na ndako na yewana na ite so siko sa zunda kwa shamba sala. Na zaika na studio masala banjonzinge pela sala kala. Ola na studio to la kisi za ka studio pombe to za ka wana sala sala wa mezate ngai na lingana ofinga ba tena. Ka buzz pour créer rancune entre Bino ou quoi? Vous gagnez combien? Vous gagnez un nid en haut. Keno les gars finissent de connaître nos filles en plus fléau moi comme moi pena au finir mon temps na combo avec au qui même dans les cas d'émission hein genre Gédéon au les cas d'émission comme ça au bêta ma solo comme ça au lingo chrétien par exemple je vais citer qui bah comédien pour les capé mais franchement je vais citer par exemple on a besoin comme ça au finir coquette ça mais au nous attend que nos comédiens mon cas là pas problème même à minute on va rambo changer bande de bataille. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, fidèles amis internautes, merci de nous faire confiance. Merci toujours de nous renouveler confiance na Bino, surtout mingi ndenge bozo tinda bandeko ba papa ba maman ba yaya ba leki ba s'abonner. Merci la Bino nyonso bo rejoindre famille Nouvelle Tendance Mikolo un de ces 4 matins. Oye, te souhaitons en tout cas la bienvenue encore une fois. Toi c'est on peut te l'obération abonner moi ba mi biso de la fête côté na biso. Et voilà, merci, je vous salue en tout cas. Na yo mtolandi biso na tongo na pokwa na midi. Mbote comme na ndenga tongo mbote comme na ndenga pokwa bon guérison. Na bande ko nyonso yo santé zo tungisa ba bon ba anniversaire na bande ko nyonso ba célébrer anniversaire na bango mukolo ya lelo na mois de mai mobimba. En tout cas totombeli Bino nde baloba lingala ba mbotama elamu et aussi ba mariage na bande ko tout ba robala malgré confinement 3 4 5 10 personnes kaka na ndenge ya na système à regarder ba distance na souhaiter Bino ba mariage na Bino et en tout cas ba félicitations à artiste nyonso comédien nyonso oyo ba sa musala kitoko. En fait encore une fois falando bito na cadre ya ngwende za rubrique spéciale aux nouvelles tendances CP Sarabino au moment où actualité moko ebimi mo ningo ebimi concernant artiste comédien tolobaki awa to la répondre artiste nyonso o e mataki o ekitaki, mais il y a beaucoup de choses que nous déplorons na artiste na biso. Pourquoi ba bosoto na bango ba ko bimisa ka libanda to décider de comme kolobaka makambo susu boye parce que bango moko ba kolobaka ke biso muto ko panzaka bango nazonga te Équateur Jordan Gédéon ba artiste ba kolobaka ke biso muto to ko panzaka bango or bango moko ba ko bimisaka makambo na bango na ba etando bien. Voilà, comprenez que c'est l'ambiance
oh et les cara awa na famille nouvelle tendance to lingara tant devant bino pour comprendre que cause na bino de ça l'Arabie au plaisir. Merci à tous mes partenaires. Tete yondo copine privée bon mais ça en tout cas il peut ça zouate Tete yondo Thérèse ma copine ah moninga génération d'angate depuis la France nananga be maman surprise nananga be na déclarer na komi na ngobaye ba surprise pe la boete franche et ko ko créer jalousie hein nananga be trop de surprises maman surprise nananga be la maman de Gémiment Boipia et papa Alain Boipia. Voilà, là où le cœur, les repose. Je vois également mon vieux Célé Tamakou, depuis la France. Là où repose le cœur de Madame Sylvie, ma tantine. Et du côté 0041, on a déjà grand Saoudien Michel Linvo, déjà Kangama Solo. Quand il promet, il réalise avec action. Grand Saoudien Michel Linvo, je ne peux jamais oublier. Tchèque de Luketa, Balobi Fléau, Vagangoba, Messanangoka Bongo. Tchèque de Luketa, mon vieux Matu idole, tonton Mao Maoudi là. En tout cas, merci Nabino. Faites les lots. Vite fait. Sans mon plateau, sans ma tata au fait. Juste un peu, mais quand même, quelque solo là. Marambo est sur les cas entre artistes et comédiens. Le roi Bino, information, Nabino, Yamoussa, Nabino, on peut s'abisoter. Bah, oh, on peut s'abisoter, il y a un autre analyser. Bon, on vient à comédien, on a un tournage, on vient à un voyage, confirmé, mais il y a un voyage. Mais c'est pourquoi on a donc décidé, il y a un moutou et quoi les cas quand on a artiste comédien, tant qu'on bêta qu'à l'issue, on a mais sans qu'on finga, sans bosser. En fait, toi, ni pour ni contre, tu fait tout éclaircir ton opinion dans le bara, dans ce cas, ceux qui t'ont apporté conseil, ceux qui t'ont payé sa conseil, ceux qui t'ont orienté s'il faut, ceux qui peuvent te rester un appel, la bande de quoi, à l'icolo. Bakitsamoto et que ne makasi te tokokito lobela yango par rapport botunenga falant pourquoi injustice aboyé il y a Gabi babimisi photo sur internet entre autres à ça qui maquillage so ya bien té olobeli yango té mama batumso olobaka ah ata bino moko tout ça pena une émission spéciale pour olobela mama maquillage va publier qui ya Gabi je répète encore ntate maquillage fond était esimba té à quoi bon Moutoumoraya a publié la télévision. Et si vous êtes journaliste, tu as combien de fans? Tant que tu parles de fans, ils ont battu, tu peux battre le foyer. Tant que tu as aux gens au finger, au finger, au finger, n'a pas fan. C'est ce que je me pose des questions parfois. Gédéon, Jordan, mon vieux Célé Tamakou. Yo, les grandes émissions, au finger, mon journaliste. Quand au finger, adversaire, je ne sais pas, ni beaucoup à Baranki, on a télévision. Que non regarde azamu qui est boy oh il y a un bateau ba like ba vidéo non ba mi qui est plus que mutu oyo finga donc o finga bangote yo mto le canal télévision tu prends le temps d'insulter la maman d'autrui oui aza di coca aza aveugle tu sais combien de tes fans balandara yo ba aveugle pardon baza ba coca mais sous temps tu ba aveugle oui mais ba yo kaka ata c'est plat na mungonga mutu une de toi et pourquoi seulement passer à la télé pour insulter et baguna ba choix ya batu banda mukoloni ne comme infraction baguna ba choix ya batu banda mukoloni ne comme infraction que non mutu mora bimana mutu x bokomi ko question na ba artiste na biso et ça vraiment bosala na ba théâtre bokomo bimso na ba genre ça ka buzz bo créer rancune entre bino ou quoi vous gagnez combien vous gagnez ni yango que non les gars finissent de kono finissent en plus fléau moi comme ya pena o finga mutu tanga na kombo avant te kimi mutu le ka d'émission hein genre Gédéon o le ka d'émission comme ça o beta masolo tam so o lingo chrétien par exemple je vais citer qui ba comédien bo le KPB les franchement je vais citer par exemple on a besoin tam so o finga coquette ça mais o nous attend que non comédien mo ka lu la ba problème même minute ba rambo changer ba ndeko bataille mutu pena na mukina tomba finga pena par exemple Davina yo ngana leki yo telle personne yo ngana leki yo pourquoi tu na ba niveau on a pas ça mutu ka ko obangete parce que so bando bangete réellement ndengo bimis makas na télévision on ngo ke luke to ngo luka numéro na téléphone lo bani bosi la mbamo na ndenga téléphone procédure est simple muta tumboli obenga ye tu as son numéro soit tele voice politique à la loi notre père qui est aussi. Pourquoi théâtre le commis nous avons ma oui on dit que sur la télévision parce que va faire comprendre qu'on a rancune. Est-ce que c'est nécessaire de citer les noms? C'est important.
Il y a autant à combo. Je ne sais pas courage bozwa ka ya roleka na ba télévision pour na koluka kopesa leçon morale na yote ba film ngo ba leçon morale nzambe so na te na pesa mwana ngi éducation na mona taka nzembo éducation en JB pia na papa chéri te papa chéri voilà mtananyo alela papa chéri comme pas possible alinga papa chéri Gédéon. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de cette affaire de Mimika Bongo et Mimika Bongo préféré à Gédéon. Gédéon, il y a Mimika Bongo, Gédéon artiste préféré à Mimika Bongo artiste préféré à Gédéon. Et on va parler de Mimika Bongo, on va parler de Marie-Jeanne Bololé qui est parmi nos mamans au Bassa et jeunes, au Bassa la tonalité. Marie-Jeanne Bololé, une actrice qui joue très kitoko. On va également parler de l'artiste Blandine Mafuta, que beaucoup de gens ont découvert peut-être dans mon film, moi, mais Mikolo, mon plus dans des émissions, tout ça. Kobima Blandine Mafuta, bon, Azaka déjà artiste comédienne, mais Kobima n'est sous ma case parce que à chaque émission, à finga qui telle personne, à chaque émission, à l'obéla qui motoboy, bah finga qui a répondu, bah bien artiste na bino parce que le cas ko finga qui. Bah journaliste non so ba yebana parce que ba finga qui. Non. Et c'est une camarade, elle a une vérité. Je suis désolée, Gédéon. Je suis désolée, je vais pas. Je vous réponds déjà. Qu'il n'a pas réagi parce que bien beaucoup mon système on va d'abord suivre parce que to bon abisso to benga qui une émission intervenir non. Je suis ni pour ni contre, je vais juste éclaircir quelque chose que ba fanatique benga qui est-ce que modéro azalaka mobali ya Mimika Beya Mimika Bongo ba boyana bazalaka tous aba tous s'il vous plaît on a mis en vidéo hein sur qui voice Ndero modéro adulte Mimika Bongo adulte ceux qui basali relation amoureuse etali nani ceux qui bango ba kolo makambo ba décider to tika ki bazali mo stambali kasi nde bolingi baloba ceux qui bango ba kolo makambo balobi ke bazaki na relation amoureuse te en quoi sa sœur yaroya ko approuver eloko yo ba kolo makambo ba prouver te so to bito bimisa ba liste ya mibali na ya basi ya ba théâtre. Et c'est déjà plus important parce que ce sont leurs vies privées, les sentiments na bango. Musupe zaraka le quoi e bandaki lokola lisano makambo yo. Lelo V12 nanga ye. Tala latisa sisi mapendo lopete na mosapi. Musupe za la bongo te Gédéon. Moi si comédienne mobali comédien babalani. Mais ce qui relation nous ezaki et boité na moi simbité to tikani. Ce qui relation ça entre artistes na mona ngomi ba comment les gens ko se moquer na baninga te yo ko ta bimana artiste bo isalani ba mi balite artiste comédien bana ba manda ba papillon ba za magorodo ba za ba lora ba nyonso alors pourquoi comment que non artiste bo bimana mutu bo abana tuna comédienne bo net question ya ko se moquer ça n'honore pas au fait ça n'honore pas il y a des relations peut-être mutu bo c'est na mutu mo relation tam sou peut-être il y a 1 mois on l'a tiré dans liste ba ex na par rapport à quoi. Voilà. On va d'abord suivre une émission que Tendresse Dibinga avait fait avec Blandine Mafuta, consoeur. Oyo, Blandine Mafuta bandé ko acquisé au fait dans l'émission Blandine Mafuta bandé ko acquisé Mimika Bongo. Mami bazami balé. Moi monté ma jouer de Londres. Mimika Bongo que Mimika Bongo alobaka que ya bimarana modéro quelque chose de comme ça et elle en a marre alingi te ba coller eloko eza yango te voilà voix normale oya monaki ya kolobela ndeko na ye artiste comédienne o ba so la rappelle bien zaki na etando tout en nous intervention parce que ça plate batning ba benga fa ni Marie-Jeanne Bololé te bi makambo na te à réagir à côté li Mimi Marie-Jeanne pour comprendre et là on est celle qui est Marie-Jeanne Bololé à ça la émission et puis s'il faut tout analyser qu'ensemble voilà.
Même si 20 personnes va y venir, grâce à un modèle, c'est comme yo. Vous avez mis un modèle, personne va voler. Après ça, nous sommes moi ça c'est là doit défendre mobile. Yo moko abisa, yo moko baby ça. Et ti un modèle atika yo, comment nous toucher jouer. Muta simbi atiki. Nous ça le quoi yo te. Nous ça le quoi te pas va dire que tu tangana na kisi. Comment na moi iloba. Ngana ba tu no loba na. Ngana ça le quoi yé te pas venir ba tangana na kisi. Ngana na liloba. Kisi na ja petro ja kokotina ba loyembo nzambe na ngali loba na batelanga. Ngana tandes. Atreta miama. La canon moi c'est un modèle. Tout miama za na ko. Una miama za secrétaire. Atreta miama moi c'est un modèle. Atreta et même baika. Ma sœur chérie za na ngola. Atreta moi c'est un modèle. Lelo na eme ba moi sola. Angola bato ba ba biki mini atreta même baika moi c'est un modèle. Atreta Aminata son père. Allez ba Aminata ba mbote belesi za ma chérie. À l'époque Aminata za qui vice-présidente na groupe un modèle. Atreta Aminata son père moi c'est un modèle. Et donc Aminata longo dit comme un modèle. Elle a dit comme na alati parce que ngati lo nazo continuer toujours pemer na papa. Pour na nini? On a pour ça longo pemer na un modèle pour na nini? Oh, mbana no za soulier za ngate. Hein? Nani? Tandis que le monde a les trucs qui assez légère, fille. Ah, quelle musique. Je peux, en fait, attendez s'il vous plaît, c'est genre de dire. Attendez s'il vous plaît. Je ne peux pas continuer parce que vidéo est tellement na bombe na obi que je ne peux pas au fait continuer pour grenade de bimaki. Ndeko Blondine Mafuta a se réclamé juste par rapport à la réputation de son bâté. Il paraît que Ndeko Mimika Bongo Mimika Bongo aso lobara na artiste comédien qui abimana ya modéro oh et obe c'est ba relation na ye abimana ya modéro te pata. Moi je me pose des questions. Eza ndeko na yo ya mwasi oyo boyebani ba adresse boyebani ba numéro de téléphone. Il fallait que bimana boye. C'est pourquoi on dit toujours lorsque tu es énervé deux fois, si tu as mutu voice à buzoba et ceux qui n'ont bon la place de faire ce genre des émissions. Pour cette émission après les colonies sort, peut-être tu vas regretter, n'a pas dire on sort bimisa. Pour toi que comme baronkini on a mis na mimi. De Blandine et si nango. Mais ton moni ko ba kombo ya batu musu na kati. Entre autres toxicité kombo ya ndeko souria zala artiste comédienne. Ce qui sigo que ndeko wana azara na relation amoureuse na ye morobo. Directement et baby parce que obimisi kombo mo boy otam suku de un ba draga et 14 ba maman stambalte. Vous voyez là où va problème côté entre artistes comédiens. Obimisi comme on a pas ni comme problème. S'il vous plaît bayaya. Tosunga bat balanda bino balinga bino pona ba œuvre to ba toujours balinga bino pona ba œuvre balinga bino te parce que yo ndem to ebolo bolo baki na mutu x ou même na mutu y. C'est pourquoi je me rappelle un bon matin quand on vidéo et siliba bande batali mimika bongo a sala vidéo na Facebook na e aye manzembo e kachaka bayanga baye baba la qui pressé. En fait en tout cas novela ça va artiste comédienne parce que si je comprends bien, Ndeko Blondine Mafuta alobaki l'émission wana à laquelle il va papier na ya divorce, voilà na bala ce qui des fois na bala ngana a fait des chances. Mais Ndeko Mimi jusqu'à la Mimi ne te be mto baloba makasi, mais alobelo otayemba kanjembo ekachaka belanga baye bala pressé. Bosunga biso s'il vous plaît. Tolinga bino tellement tolinga bino te na bamakamu so to bi ke place ba vandi ba promesse nga te. Et pourquoi ne pas créer, chercher Bamikolo? Pourquoi ne pas chercher beaucoup d'associations ou on peut un modèle? Maman Marelle, l'autre, ça parmi maman Badara Barankin, na théâtre. Pourquoi ne pas chercher tête ya bateau pour nous se soutenir canal association qui gagne? Bon, moi comme ça, on nini. Et moi nous réellement vivons, ça on est nini. À NTPC, ça on est nini. Dans ce genre de choses. Soit Oza comédien boye. Lorsque vous boye, salir quand de moi c'était mon salir peine de nabiso. Au salir quand de moi c'était au salir pétant mususu. Pourtant on dit que kasala. Au salir pena mobali. Or mobali ozo kumisa kaza soit disons président na yo. Pourquoi ne pas gérer ça na privé? Je me pose parfois des questions de savoir bato o bino boya rolobela na télévision. Boyoka na kabo bimisa na télévision bino na bino boyoka na ou quoi? Je suis désolée parce que moi j'ai un succès.
na minute mimika be makabongo a créé buzz internet parce que déjà atala maka a incarné ba rôle ne kitoko Blandine Mafuta également. Et pourquoi ne pas bokena ko jujara batu mususu ke boyaka ka obetaka c'était na ndeko na yo moko lobita mususu ko kutana pe na tableau moko en tout cas bon mais quand moi moké ko bongisa alors tant marambo eleki comme Marie-Jeanne Bololé pe ya ki yotanga etanga maki na émission na kati parce que je ne pouvais pas continuer hein je ne peux pas d'ailleurs continuer pour et bako finga hein moi bako finga moi trop na kati et à moi na koki nanga ko la kisa émission oti na sukate et voilà ah maintenant on va suivre l'intervention une émission que Marie-Jeanne Bololé vient de faire tout à l'heure là entre autres à mais qui moi ko recadrer Blandine Mafuta pour Mimi apparemment tu sais qu'on a le béloté mais au moins Marie-Jeanne Bololé a eu au nom de Mimi Kabea. En fait, Mimi Kabongo, pardon. Mimi Kabea, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc, voilà. On va suivre d'abord Badir, il y a Marie-Jeanne, et puis nous allons nous retrouver tout à l'heure. Mais comment est-ce que Marie-Jeanne Bololé a eu pour intervenir? Et puis, à une mini partie, il y a Mimi. Au moment où on est sur artiste et comédien. Mais ce que j'ai compris, Marie-Jeanne a pu intervenir parce que, comme on a cité, entre autres, il y a tout ça. En tout cas, tout le monde va dire. Et puis, il y a le comédien pour comment l'examen, ce que Marie-Jeanne Bololé a joué plus, par exemple, Papa Tito, c'est comment on stand-by. Il va couple, on peut comment on de façon. Ceux qui actrices bonheur terre, comment on joue ensemble. Il faut forcément pas comme on a relation amoureuse. Et on a tout narraté comme une relation amoureuse. Et sali nini aya. Et changer ni sali nini. C'est juste bon baba célibataire et sali ni. Alors monsieur bandeko basongi on a le toujours. Au col ko créer les camo lolo, yeba ke ma belle on comme quand on écoute ça va comme ba tibé na kat. Pour me coller kamuta minto alobine lote, muto finga ka lobe lote. Même nous sommes taillé pour intervenir. Voilà, on va suivre d'abord l'intervention de Marie-Jeanne. Mais la monnaie Blandine a été respectée. Mimi Kabongo, tous en a temps, tous en a succès. Blandine Mafuta, sur le katanga combo, n'a pas pas zonga. Donc, le cas ça va buzz. La buzz, moi, il y a salité. Ah, ça va buzz, la bibaye, n'a pas na mika kenda. L'inga kota bona, nanda kusika ba na iba la liponga place moi nanga kudia zito. Ala na jamais à kota mbalite. Et on va tout ça ba inanga mbeso ba boyanga poyo linga ya nanda kuna hapo ani. Donc, kuta na baba na ba terrasse sika ba kuta na. Nanda kuna hati na tanda mbe kuna ngabia kuna mwa na ngapo na ngamo pe na za mosa swa. Na yelo kwa sama kamunyo so nanda kuna ewana. Na ite so kwa sa zunda kwa shamba sana. Na zaika na studio masaba njonzinge bila sala kala. Ula kana studio to la kisi za ka studio pombe to za ka wana sala sana. Wa mezate ngai na lingana ufinga ba tuna na ba te bele ba mama rete bolenga ndena ndo ba déjà makambo na lobi déjà ba sécurité. Vous comprenez? Ba ma bipemba ba mama Thérèse Musivula ndena ndo ba nakana ne biki ba sécurité. On va pesa nga conseil. Mais ba tuloko ba blandi ba lukaka ba laxi bango ba itale ba fina ba. Voilà. Ngana na soka mibale bele te pona bungsanda kunanga. Musana nga mutu sala kina bungsanda kunanga. Omoni to za bato faire dire ces caméras on est talinga. To za bato caméra est talinga. To za vraiment bato. Ndé na zawa so na zaki ke tam par exemple za mosi ya masque lumière. Et que to bona masque lumière na ebiki yo za caméra danga. So na kisa on peut comment masque lumière et ko toucher na makasi. Na yo kana mutu mususu. Mais mutu ko mimi bazaki boye pe na Blandine. Nga pe na sina lia na ndako Blandine. Blandine pasa lia na ndako nanga. OK. Vous comprenez? Donc Blandine lia na ndako nanga pe lia na ndako na ye. Mimi alia pe na ndako ya Blandine parce que bazala ki pe kosolo la bien. Ba camarade bon atam ta mukolo boza pa camarade. Est-ce que ndeto tuna atam sona ba maswa boye mingi. Elongolo bakina za mosa maswa ko. Non, quand même, non. Il y a Papa Tito, il y a fait de loin. Non. Est-ce que Nenge Mimi a joué trop na ya modé? N'est pas comme moi, c'est mobile. Moi, je regrette. En tout cas, Blandine Mafuta vraiment bilobea na yena kozanga succès na yake de ko renouveler ba bilo na ba message nango. Pour akitanga na ko ba to moi ça ba to sulia. Na yebite ce que journée ni ko na sibo mona biso to na fête ya
eza vie de loin ndenge babalaki Justine Mata ozo comprendre ozaki invité ataki mpo ozaki invité te mais biso toreprésentaki mpe baartiste et moi mpe na monde entier mokolo nini ya moda bala apesa bato invitation mpe apesa Blandine invitation po ye aya kolobake ya moda aza na mwasi na ye batangi komba mwa mwasi bato sukulia bazanda mais Blandine ali boma Blandine ali boma omoi liboma Blandine mo ndire babiloko mo pesa omoi bisimba simba et comme ça moto pe liboma emo comme le quoi mal à dire que ba propose au tenir zo s'engager que yo moko na ngai moko na lobby boyo moi babiloko ba Blandine ba simba donc il faut ya babi nzela za mibale nzela ezali boni ndeko nzela ezali mibale ya nzambe na satana pona oyo olingi donc soko tika ozanja na nzela wana eza passe donc olingolongwa ekoma déjà passe okoma lokwama fofol mobwe muto ko pété yo ndenge sa Blandine alors soit à renouveler babiloko na ye po aza na succès ko ba benga bingete osuka ndosuka ke pa ya modena na chaîne na ye na mwa baninga no bayebi e biso to panzana boy ngana mimika bongo donc to panzana to joa ya mwana yo ya mwana mito na sipa masapu kala tena kende panel na bisa mimiki mama oyebisa ozo makambo o mimi ayebisa ki yo oke kozongo memela Blandine so so lukaka kulanga kamana nga wana aza na yebisa loko te parce que ngata na camarade na Blandine te tu comprends oza camarade na Blandine te ya nanga Aisha Bongombi akotena sanga na Blandine ba Aisha Blandine po baza ba camarade ya Aisha na biso abi Blandine masoko azala ka wani bande to joane film ko ta bandal kuna na se abi Blandine oleki nanga patra leki nanga ozo comprendre donc aoluka atanga kombo nanga neta potentiel biso na mimi poni bato baza esika moyo lingo kabula bango nga na regretter na comportement Blandine mais changer luka lunga nzambe bano bakonda ba jeune fille ngaza ba bilo mususu na osala mona nga linga gote sakai mami pa bina mami webiti mami non pas comme ça mami bongo te vous comprenez mais Blandine on dirait tant sur comme na ko laksa baba acte de mariage mais Blandine ali boma les futurs après jouer comme il est présent les présents après jouer comme il est passé car s'il est passé c'est pas possible donc Blandine le passé Marie-Jeanne langa musique ne revient plus au bala kaskoza célibataire makambo na oya mabosa la ka kindumba mbala boya yo oh là là je ne peux pas continuer non plus je ne peux pas continuer non plus ma fille est continue kati mwana ta voice exact en tout cas ma fille elle est tellement trop je n'en peux plus je peux pas continuer en fait moi tu as tapé trop fort au fait oh là là attendez s'il vous plaît N'importe qui bangala ba finga na banzembo. Hein? Fait ko finga te me ko éclaircir. Marie-Jeanne ayo ko intervenir parce que Blandine ma futa tanga pe kombo na ye na marambo wana. Maintenant vous comprenez lorsque tu es Sabino que sous dans les Cameroun traitant au caca. Bon dit bo na problème na Mimi et comme Marie-Jeanne quand tu rokota, nani rokota, tout ça. C'est pas du tout bien. C'est pas gentil. Vous êtes des responsables, vous avez des enfants. Dans le bateau, tout le temps, vous y au thé, vous avez un finger falon. Il n'y a pas de temps, finger ngai. Par rapport à ma finger, vous finger est tombé quand vous finger tant musuna mutu musu. Quand vous musuna mutu na bozara na bino bien. Bon beba ni comme na double ranking. Bon, ko finger ya mutu mo esimba ate. Na ba no finger le na lamu keli pena kombo na yezo yanza. Léon a la mugel par exemple na finga tam susubo moi nga finga la raté na finga par exemple DJ à Success Bar hein ce qu'on a na la mugel finga DJ au moins na finga no bana ba camarade no na pe do ela na continue ba camarade na makamba ba camarade ne pas comme na guerre na ngamba la moko oh ce qui m'a rambo ezaki ka ke non de ko Blandine mona ke ba finga soit pardon ba finga te mais bazo se moquer na yo soit bazo accuser on eloko yo za na yango te trouve l'homme
ya modé tala kutu ndeko boye loba loba so kozala na relation amoureuse boye na relation amoureuse pekisa ezo ale kino na ndenga tournage loba na ye na lingi na problème te tala lelo oyo ekomi Souria akoti na kati peut-être bazala na relation moi moki ya scène adona ya modéro au dévoiler yango bato bayebaki te bayebi soki ezalaki secret ezali sous sécurité soki mpe Souria azalaka na relation na ye modé te ma na relation na ye mosusu okokota instabilité na foyer moko boye oyo bazalaki kutu na kati baranki na biso. En fait nous ne sommes pas là pour na topekisa guerre na yo na mimi te bo continuer guerre na yo na bino mbale mais au moins essayer un tout petit peu de parler bato oyo baza na kati makambo na bino te. Entre autres Marie-Jade, Coquette, Souria baza na bango na rien à voir na baranki moko boye. Et puis s'il vous plaît comme déjà Mimi alobaki te ya Marie-Jane ni bolo il fallait pas ka bo mamoto fallait pas ka oleki na la télévision otie na ma kelele na bien na zongi na Équateur apparemment. Voilà en tout cas bandeko ba artiste bo sala biso plaisir to sentir puissance ya ba association na bino to sentir puissance en tout cas que bo sa ba artiste au fait lorsque vous avez des petits petits rankines bob misa ba rankine solo pena o eza pena tamsusu bo weli mbonga contrat mo boy bo sambela pena mbonga contrat mo boy oui y a pas de souci on va vous comprendre bo so na mbonga contrat te ya mobali nana simbaki pourquoi nana boya kinga benga na elote peut-être ba contrat bi bo so na mbonga manzonzingi te poani après na mbonga mkiba mela bi mbongo bo so la ngona te parce que bo zo plaider par rapport à œuvre na bino. Vous me l'habitude ba petit dossier boy attends la analyse boke ko luka ba petit bo pita biso ba petit dossier pour nous bo ça to landela ngo bongo te alors ba petit dossier boy mobile na lobaki na simbaki ni na robeta sumi ko maka na robeta boke na robeta kala ba quartier si tu bito to kaka no ba bundaki wala grand dossier te mbangu mais c'est comme makambuka alinga ki na simbaki te ba petit dossier boke ko traiter ngo na ba groupe boke ko traiter ngo pe lisos na ba association s'il vous plaît. On vous respecte, bois ba grande, bois ba grand, bon ça à peu près via ba éducateur en masse. Ya boy nga producteur na robenga yo pour incarner rôle nini na histoire nanga. Ya boy exemple nga producteur. Na robenga pour incarner rôle nini. Pour prouver biso que boza ba artiste, que boza ba modèle. Bolé kana télévision tam sous le la taki pour la blé ba te belé ba ta pour la blé wana parce que yo artiste la taki yango tam so kan c'est sous ki bo beta ki moi par rapport à système ba trois couleurs ndeti bo babi langa bo mikolo falon tam sous c'est bon bandela ngo wana ba wana tomba o voilà ne sali au bien vana na ngomo mukie est-ce moi 2-3 personnes ba pour landa sous ki yango quand ndebo le carosa modèle za pena modèle na makamio so batu tout batala biso bayebi ofinga c'est pas dit que so leki na tena pona ofinga muninga ne la qu'est-ce que yo ne mto ozana trophée ofinga mto na trophée mama ofinga ate eso ofinga yo mdo toki mdo nda kabi tala mudu mona swela biso tala tonga na zaki pena maina makila ya ofinga te botika ku ça va faire na bino so ni moi je pose des questions ba fanatique bino bolinga ba artiste comédienne bo pesa ba rentrer ba conseil ko eso bino le ko pesa ba code ba rondima otela code na conseil yo kamba bo pesa ba conseil à place oyeka bando finga lisusu ba sous ma belle ko ma bete bo pesa ka juste conseil et ça bien en tout cas heureux mariage na artiste comédienne yo so ba comparer mariage mariage d'avance ba couple mo kola ko la mo kila ba couple ba comédien Nzambe ya ba moboya mais ngwende zali quoi bongo te moboya ngwende zali star en ligne zali on est là pour faire que Moussa na biso conseil ezaka ke botika na ko se moka na ba relation amoureuse à batu hein botika na ko se moka na ba relation amoureuse à batu les goûts et les couleurs ne se discutent pas so nzamba pesa ki o lelo yeba ka ko pesa pe baninga musulobi arrêtez d'abord de vous moquer de ba vie actuelle ya bande ko mususu parce que tam susu passé na yo présent na ye ozo se moquer na ye oyebi futur na ye oyebi te o pasaka na ngolobi hier au fait oyebi te et arrêtez de vous moquer parce que destin mutu mutaye bien ngaka nzambe surtout moi na moi singa il faut pas qu'on néglige surtout moi si hein qu'on néglige raté que non monega pamba elo te pas ko kenega leki bolo baso mpe mutu kana kata sachet qui cité parce que ba offrir mutu moi c'est peleka na mabeka ndaza bongo
kanda ki munene kanda bongo yilo homoni ke no ngade na mesana na ye à l'est tomber na kene wapi. Or ça mutu moko paniquer pe munene na pas sali pe so lo nini. Il ne faut pas, il faut toujours qu'on respecte mutu, il faut toujours qu'on respecte choix mutu, ba na ba toujours ba mesana na relation te. On est camarades nange seni atana panzi était. Et là les muninga lo les muninga après. Oyo lo na yo bien o. Tant tout ça la mabe tout tanga tout on appelle quand même si hein. Alors ba bon salinga ozongi na osima po taliso ezaki ngai kasi songa babimisa relation na nga secret oyo elingi esanga ndeni nataka na mutu mobe na boya bato bayeba me babimisa libanda elingi esanga ndeni kanda oui c'est bon mutu to azaka na kanda retire-toi ici nango esa bien et au déranger mutu te au fait to baki mam na bino to kolobaka kaka parce que boza ba artiste comédien boza ba comédienne to tika te so pe bino botiki ko bimisa makambo libana te biso pe to tika te apparemment poto la kisaka bino ke bino loka boko kozonga ndia te biso to kosalisa bino makasi to kotalisa bino ke fo bozonga na ndila bo sala plus ba œuvre na bino mais na ba jeune ba Barcelone boy na tournage fona sala film boy film na ngezo kota site na nga bote pe comme na site na ba film ezo kota ba vue ezali tout ça vous ne pouvez pas créer ba œuvre comme na ba occupation mo boy ezaka afinga ki amata ka simbaki afinga ki akenda ki ya simbaki ti wapi nana ina trophée mutute nana ina diplôme mutute nana voyager pour na musako ke Dubai okendaki voyage mo boy parce que okenda somba biloko na yo moko mbongo na yo moko yango te nana voyager ki poke ko sala œuvre na mboka mo songolo pakala mutute mais bozana ka bo tourner ka abimaki na asimbaki na on n'a pas besoin de ça en tout cas excusez-moi et avis na bino mais to comment tout cela on va par rapport à Moussala je vous aime tellement trop mes fans merci à mes partenaires au bassin avec ma bourlangaise elle a toujours pembe là je vois checker des Luketa il y a kota moi partout tous les après confinement ma ramine salama checker des Luketa s'il faudrait faire de spécial ngwende na ba place moko boye bo découvrir ngo juste kaka après ba confinement o nzamba sungalo inchallah ramada ya ba sisage wana scope là je vais de Londres sida bilele à la musulman. Donc, check de Luketa, je salue également. Je dis un grand merci à ma copine Tete Yondo, ma copine. Mon ingaya génération nangateo. Et repose sa tension, repose sa douleur. Mais beaucoup faté s'il vous plaît, vous avez pour comprendre que Tete Yondo jusque là Zali. Tete Yondo, ma copine privée. Mon ingaya génération nangaté. Je vois Nanangabe, maman surprise. Maman surprise, Nanangabe. Maman surprise azalaka occupé nanangabe maman surprise na lobby que surprise ngo apparemment comme déborder comme sous na comme zela ngo ya poser sous ba surprise voilà alors grand saoudien Michel Limvo le grand saoudien mon vieux Matou idole mon vieux Seleta Makou là où repose les cœurs de ma tante Sylvie pourquoi pas hein, depuis Belgique comment dit Belgique wana non respecter ba couple na Belgique hein ba couple tout na Belgique non respecter pas d'embrouillement ba couple là ba tout là je vois ma tante mamie Kangoudi et elle la rappelle occupée ba biso mta occupé il faut qu'on respecte hein respecter mon engagement bon côté OK ma tante mamie Kangoudi depuis la Belgique je te salue. En tout cas, merci de renouveler votre confiance. Merci Nabino Ndengbo pour inviter moi 2-3 personnes après chaque émission pour abonner par rapport. Restez toujours connectés sur une nouvelle tendance. Je remercie la grande équipe technique et surtout de loin à continuer à coacher malgré repos. Notre coach, notre coordonnateur. Hein? Bon rétablissement à toi mon frère Alain Délé. En tout cas, bon kolongo ne zarande bongo quoi. Bon balbani, bon kolongo. Non c'est fort. Na seul émission le kota lingala voilà Alain Délé bon rétablissement à toi je salue la grande équipe technique merci pour notre service travail mignon sur le salaire au makasi Gédéon les lois tiens au bakari cara compliqué je vois également Jordan a assuré réalisation il y a émission plein des acteurs spécial Ngwende. Voilà, Nzambe Asunga, que la paix quitte nos esprits. Nzambe abatte la mort, on a encore une fois joyeux anniversaire, na bandeko tout.
oyo ba célébrer ba anniversaire na bango na ba jour etikali na mois demain. Alors je vous aime bien. Joyeux anniversaire à qui? Joyeux anniversaire à qui? Voilà, joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous aime bien en tout cas. Restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance. Alors, bye bye. Revois ma situation. Papa ça la vie qu'à moi. Bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika mwa ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika mwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye salabika mwa revois ma situation yaya salabika mwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo salabika mwa yoponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te salabika mwa yango ninyo revois ma situation ngala lembi situation oyo nga na nzanda yango salabika mwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe Dieu assez longtemps demeuré sur cette montagne salabika mwa yaya revois ma situation yaya salabika mwa aipela koti bajene prière papa na lembi kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te elena tiaki ekomi expire salabika mwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango salabika mwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya yaya revois ma situation yaya nango ya mobali elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde